Na cadre consolidé partenariat na bango entre ONG Vuvu Fondation German na Fondation Ali Tshibala, nde président Lukeba Kyo Gauthier Job a organisé activité sportive moko ya basi lisano ya nzango mokolo ya samedi 22 février oyo na espace Bel Aspect na cercle Onata quartier Kauka na commune ya Kalamu. Awa batikaki activité na bango na maboko ya Nzambe, nde ye moko na sima président Lukeba Kyo Gauthier alasaki coup d'envoi mbala moko lisano ibandaki ba mama ya ONG Vuvu Fondation German na ba mama ya Fondation Ali Tshibala batalisaki makasi na bango 30 minutes après moko te alongaki kasi na suka na deuxième mi-temps ba mama ya Vuvu Fondation German balongaki lokola ezalaki lisano ya loisir. Président Lukeba Kyo Gauthier apesaki coupe pe enveloppe epai ya ba oyo bakoyaki na sima na ngo nde ayaki kopesa balongi coupe na bango pe enveloppe moko ya malunga. Ba mama ya Vuvu Fondation German basepelaki batondaki na esengo boyoka ndenge ngonga ebetamaki. Nous devons aimer notre pays. Je le fais parce que j'aime mon pays. Je suis un patriote. En Allemagne, dans la compte de la Fondation en Allemagne, c'était prévu même na zonga, mais na reporter voyage na pour l'événement Oyo, pour na soutenir, pour na lobby, pour sala makamwa malamu ya minene na katamboka na biso kosangana na bo milulu ya boye eza esengwa makasi yango nde tozo sepela yake to continue ka bomboko na kati na biso parce que baje nde sangisaka bato ndenge kaka ezalaka kolia na komela ezangaki te accompagné na miziki moko ya kitoko mpona kotombola ambiance ONG Vuvu Fondation na Fondation Ali Tshibala oyo bazali na devise moko votre bien-être est notre priorité. Ngonga Ibeti.